Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sangoya Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili tolongola e. Edino image Panza Sangoya RDC, Panza Sangoya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sangoya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga makokamwa. Edino image Panza Sangoya Congo. Talaka. Souanga bien. Edino image. Panza Sangoya Congo Edino image. Sangoya Congo e panzana pa wapi? Toana TV moko Panza Sangoya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chekai. Bonjour à tout le monde. Va mettre Nyoso. Déjà dans le sportif Nyoso, bonjour. Dans les séances il y a la mingi na ba maître, ba sportif. Ces vidéos je les fais plus précisément pour les sportifs. Surtout ba maître à judo. Na ba sportif nyonso en général. Oh là 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 là, va mettre, vous me décevez. Vous autres décevoir trop. Naza moko na kati na bino. Ebele balobana nga oza mama na biso, mais mo boakisa biso. Olingi suma mbwa judo penzate. Non, na toujours judoka. Babi un maître, un ninja doit mourir ninja. Donc maître a okufara maître. Donc naza maestro. Donc zalara toujours maestro. Donc voilà. Mais comportement na biso, hein, je me mets dedans. Comportement na biso ba judoka, ça me déçoit. Na Kinshasa, tous avons peka na ba polémique, hein, et bandi na on a pototé. Ba club ezala kili. Mais guerre na biso banda kozala soki compétition ezali. Soki toyebi ke geda ba bundana na barumbu ba oyokana te. Les wana peneza moto. O ikam, hein, bandal contre geda bo oyokana te. Ngiri contre na minute wana bozana guerre. Mais après combat, qui bonde ko zongi, to kende ko fanda, to melipe, to le ensemble. Mais les loups on a évité ce que za poto ce qui pesa ka kistari, ce qui pesa baye bayoka ka kenga ngande mna maître ngainde mutu na bunda ngainde mna sala boy te eloko na comprendre na zo ça pena bino ba maître à judo. Je vais pas citer les noms parce que ezo salama ebele musu ezo bima na internet musu ezo bimate. Mais ekomelanga à chaque fois likamoko maître moko asali topeka sportif n'importe quel art martiaux asali ekomelanga. Pourquoi batindelanga? Parce que baebi que je suis moko na kati na bino qui na maestro ton aloba qui naza maestro et pour de vrai naza maestro
Donc judoka nyonso aza neti na Paris awa place toza na France. O nyonso aza vrai judoka ndenge na koma toujours na mur nanga. Judo vrai, judoka vrai. Donc ayebinga. Donc ayebike moi si wana aza judoka, aza maître. Donc ce peut ake na fédération baro tali pena na ba document ba mona pena ke non aza penza judoka ya solo. Azala pe entraîneur na kati ya Congo wana. Moi si wana fut entraîneur national ya judo féminin na kati ya Congo wana. Voyage pe na ba judoka libanda na kenda pe na bango. Donc c'est-à-dire code moral ya judo biso nyonso otolobi ba vrai judoka, ba vrai sportif toyebi yango. Toyebi code moral. Parmi ba code moral wan toyebi ke respect ezali, toyebi ke amour na kati ya code moral ezali, pour ne pas tout citer. Mais de vrais judoka toyebi yango. Mais lelo yo, pourquoi tozo koma binemi? Pourquoi tolinto koma neti ba musicien? Pourquoi? Pour toyeba ka ke polémique ezami na ba musicien. Mais biso ba sportif, nini kaka? Ba paquet to pe ba mbala o bozolia na poto. Mutezo sala bino bongo. Bozo koma ba impoli, bozo longola bolingo wana. Eza nini ponga na o comprendre te. Oyo kuna lingba yeba yeke ngande na maître boy. Mais bino nyonso boza ba maître bande kunanga. Na poto a okutu déjà o akutu maître wana le ba ma akutu te. Mais c'est kingandi. Madame Kingandi biso ka ande mutomeka ko tombola ka kombo na ngana grand maître. Ngana maître. Ezala atteint na poto a osika to ya o ba sengi biso intégration. Toka na biso to ko maître Kingandi te. Élève va bien maître ni na kombo. Mais respect. Cela ne veut pas dire que au boss na que o yaza maître nanga. Nazo mona ba vidéo zo circuler maître Saliboy, maître Moussou a eu parole, alobi na moninga, maître Moussou sa Saliboy, na ko sala boy, na ko beta yo, na ko emilie yo, Moussou sa eu kuna soko meko sala boy, oromona. Merci mon frère Aubin Mandouakis, Nokwabana, na Katia Saint-Etienne. Vous avez la raison. Éducation peso compter na Katsuana. Mais tout le monde a l'éducation na biso na ba famille. Mais na libanda pe tozuaka. Tant que comme na monde ya judo. Judo c'est une école, c'est une grande école. Judo, ba benyon école. Mutu muso za ka voyou. Au komiwana ka ba entraîneur na yo ba ko discipliner yo. O longoli moi ki bu senzi moko bozaki nango, ozui moi ki bo moto. En plus, la plupart bazo sala ki bu senzi wana ebele ba ko kende prison karaté. Oui. C'est ça que je crains. C'est ça que je crains parce que modèle otozo kendele. Ils ont qui ma bé ba sportif, to kende na quel esprit. To ke ko kunda maître Jika mususu yaka kaka banda ko na kidiba yaka kaka ale osali muninga mabe muninga za na kidibo yo beti li kofi na lobida otanga ba kombote ne nazo koloba ba comportement toza na enterrement muninga za na kidiba yo yeka mbamo li kofi obeti pour pas loba nini que yo za grand maître que yo za champion que yo za boy non c'est pas ça. Moi ça me fait très mal au cœur. Très mal au cœur. Mais c'est quoi le message wana nyonso tant bosala ba biloko na bino wana. Pourquoi batinde la nga yango? Pourquoi? Donc parce que ninga na loba ine bandedi quelque part bazoe ba ke moni batuna yo. Soki loko moko l'équipe ezala ya bien, ezala ya malamu. Et comme la nga.
lelo ebele bazo continuer baleki ya biso bana bazo continuer bazosala ba compétition na bango bazozwa ba médaille et sa fierté ya mboka tomona moninga mosusu azwi chance ya ko évoluer asala ta makambo moko boye non kaka biso moko kaka ba sportif yango to komi songi motema mabebo pourquoi ba maître pourquoi bolingo neza souti sikonga botanga na katikati na likambo na oloba ba o bazoyeba likambo na oloba botanga na katikati koto batinanga si obolina kotela nani nakotela nani na minute makotela mutite nakotela mutu moko te bozo makambo moko qui n'est pas digne na niveau na bino ya ba ceinture noire. Quand on dit maître, ça veut dire la maîtrise. Il faut vous avoir la maîtrise, il faut vous avoir l'exemple. Mais vous avez un bon qui yanki moko boye bani internet est comme ali kamuke mutakoti na internet allez azuna ekaka abandi koloba mais bandi kwanga botala nini to koloba na internet nini to koloba te personnalité na opezo jouer na kati wana tant yo koti obandi koloba obandi ko flinga obandi ko critiquer o azalo kwa yo sportif lo kwa yo po bobeta na binote bobanga mbila mais tant bozo finga na internet bosani bosai lote bozaba jidoka botika biloko oyo ou bien bozaba faux jidoka ou bien bozaba vrai jidoka. Alors un vrai jidoka soit dans likambo akobenga muninga na ye na téléphone soka za numéro te luka munde ko za numéro benga ye loba na likambo yo na yoki na sepe na ngote mais botika biloko bosala wana botika yango bosala yango boza ko sambwisa biso. Là je parle en tant que maître. Botika biloko bosala wana et ça blomo za bien te bolinini bolingo bando betana bokena kin bokena betana kuna awa kasi to bondo otala bino na prison te pourquoi on a otala bino te na otala bino te donc botika biloko yo bozo sala wana obalobi ngaku tusoki yo na ba machuda na ya magouche Maman Nicole Kipé ya Garla azo ko va bien olenge ya moto ay nanga odwe mama ndeko nanga. Oui, vous en avez raison na Kipé mwana na tika makambo wana non eza conseil lelo yo na poto bajidoka basi toze belete ya mibali baza ebele lelo awa nde to na poto vraiment na ebite soki misusu baza mais na yebike eza mwana nga zena na ngai zena aza mwana nga na jido zena a respectera nga makasi maître zena respect ma chérie a respectanga makasi eza nga kota mo ba polémique mo na zong sakaile mo na bengi na bi ma fille bima na biloko wana parce que lelo yo ba jidoka tozo yeba te ba oyo baza sika ba yesima ba yaya bazali lelo yo za compétiteur yo zo gagner ozo sala ozo bunda mais yeba ki avant yo ba maître mususu pe bazalaka ba champion mususu pe bazalaka ba salaka pe ba kombo ba salaka pe ba succès respect wana ezala bakulutu et puis bakulutu bino bo respecter pe baleki likambo ya kobenga petit nanga
soki baleki balingi yango te, pourquoi kobenga mutu petit? Mutu azana mwasi na ye na bana na ye, yo lingi obengaka ye petit. Est-ce que osepea nango? Je me suis pas manqué au respect. To éviter loko wana. Mutu na mutu aza na place na ye. Tangu yo lingi omoni ke baleki wana bakoli. Benga ye so alingi benga ke maître. Benga ye maître ti loko biso to lingana na biso ba benga biso ba maître. Benga ye maître kingandi. Mais pourquoi ko benga mutu aza na mwasi na mwana petit nanga. Petit ya nano. Oh petit nanga. Oh petit nanga na baki yanke mobo. Non. Respect. Na code moral et loko wana ezali respect, eza discipline, amour. Soko respecter leki yo kulutu, yeba ke leki wana a respecter yo. Soko respecter te, na miso batu, a respecter yo te. Le respect est réciproque. Mais et là on a ngai kana do banabino, eza yangwana, bajidoka tozo sambwa trop. Comportement na biso comme mabe makasi comme mabe mingi na mona ka ba vidéo batindela nga na mona ka ba biloko no sele kaka na beta ngo kara. Mais en tant que femme na milieu na bino na lokwa mama ndeto zawa na poto ndeto awa na France na lokwa mama po zena aza mwana na nga na judo donc ngande na lokwa mama na kati ya milieu ya judo. Alors tant biloko wana nyonso zo salama. Balobaka toujours mama azawana pona oboma moto. Mama azawana le musu pona ko sangisa. Le musu soki maître musu so mobali azui asala o nga na zo sala. Ba maître bile ba olingate. E obenda su polémique ayeni na yeni no mele musu nga nde na oloba boyo kwa na mama e osa bino soni. E osa bino mwa soni bo oloba toza na bisoka boye. Bino nyonso la plupart bosalaka. Boluka bambongo na bino bozana ba famille na bino bozana ba vie na bino. Bo bima na ba momba buzoba, muna mutana musala na ye. Mutu akipara muninga na poto awa azati. Mutu na mutu azana musala na ye. Mais pourquoi tozo linga komi kitisa na niveau wana? Nous sommes des sportifs. Un sportif doit être quelqu'un de discipliné. Quelqu'un de plein d'amour, quelqu'un qui est là pour aider les autres et non pour aller chercher des problèmes. Non, 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 non. Nous sommes là, nous, les sportifs, tu vois le quoi soldater pour nous secourir, pour nous aider, pour nous soutenir. Bolingo wana mawana fezala. Mais les loyo anzambi nanga. Les passe. Ba onyo so bazali na mo ba problème mwana na benga ki moko na privé. Na loba ki ne ona kokoy ko loba na ina privé. Mais là je parle pour tout le monde, pour tous les sportifs. Boyo kanga ata na kibo mama nanga. Ata maître na bino ya mwasi obozani a na poto. Oboani a na Paris. Jidoka na bino ya mwasi wazalo kwa mama na bino. Boyo kanga penza bo mona nga maya te kwa. Na minute na mayate na maestro. Excusez-moi. Na minute na oloba en tant que mayate mais en tant que maître ya judo maestro. Donc bozwanga maman na bino, bozwanga ndeko na bino moi si ça me fait de la honte. Ça fait très très mal. Donc c'était un peu ça. Je vais pas être moulaï. Je vais m'arrêter là. Mais je pense que le message est passé. Soyons respectueux, les judokas. Nous sommes des entraîneurs. Comme au théâtre, nous disons, dans l'art, quoi, nous disons que nous sommes là pour éduquer la masse. Le sportif aussi est là pour éduquer. Mais d'une autre manière. Dans le théâtre, nous éduquons d'une autre façon. Et dans l'art, dans le sport, c'est la discipline aussi. Nous sommes là aussi pour éduquer. Et non pour des polémiques inutiles. Et en plus, les polémiques entre nous. S'il y a un souci, s'il y a un problème, appelle ton frère. Appelle-le. Tu lui dis que non, voilà. Ça, j'aime pas. Ce que tu as fait là, j'ai pas aimé. Si tu ne peux pas parler avec lui comme ça directement, tu cherches une troisième personne. Mais je ne vois pas pourquoi tu vas chercher une troisième personne. Appelle-le directement.
Et vous parlez entre vous parce que vous êtes des sportifs, vous êtes de grands, vous êtes des parents. Et pourquoi aller faire une vidéo? Pourquoi passer sur Internet pour dire n'importe quoi sur ton frère? Pourquoi? Et ça, moi, j'aime pas. Et j'ai pas aimé. Vraiment, mes frères, je n'ai pas aimé et je déteste votre comportement. Hein? Vraiment, je risque de dire, je vous déteste en plus. Hein? Non, mais je déteste votre comportement. Je déteste. Merci Tony De Best, le grand chanteur. Je déteste votre comportement. Ça, j'aime pas. Tu es un sportif, tu es là. Va. Na poto awa to keto zonga biso oyo to leka to koma ba vétéran. Tout tika usala na msiba compétition ngana ko beta yo ngana usala bo non ba melso pe mapamba. Eh, laissez les petits, les jeunes qui sont encore en force de faire leur compétition. Et nous sommes là, nous comme des vétérans. Tout est des bango balé qui vont évoluer. Tout ça, c'est pour l'honneur du pays, c'est pour l'honneur des Congolais. Tout mit longo la place, même si tu fus un grand champion au Congo, c'était au Congo, hein, c'est pas ici. Hein. Ici, tu as bu de rouge, de jack, de tout, tu as tout mélangé. Tu n'es plus en forme. Détrompez-vous. Quand la émission Olobelengo va jouer na poto soni trop basenzi lokola bino moko bokomi côté le melengo. C'est bien. Merci Olga, ma petite. Merci Olga. Oza a raison. Oui, c'est ce que j'ai dit au début. C'est ce que je disais. Merci Olga. Ouais, c'est la vérité. Ezo Bégué, n'habitez Ezo ko Bégué Makasi. N'habitez sur Naoka, ça bug. Je disais Naomi, désolé, Nini, Ezo Bégué, hein. Classe Naza, comme si réseau Zapena Malamouté. Je disais merci Olga. Lobby, c'est vrai. Senzi Bakomi Belé. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Me soupé Bazaki Bongoté, mais pourquoi? Yangwana Ndai Koloba, Dem Susu Ezakaka Poto. Dem Susu Ezakaka. Le Kumu quoi. Le Kumu ka ya Poto. Tokomi na Poto. Makambo belé changé. Motunyo salingi baye motunyo salingi batsaika kotazali et puis koluka batsaoka la plupart des gens bazoluka yango na ba polémique. C'est comme si tu polémiques pas, les gens ne vont pas te reconnaître. Donc tu dois faire des bêtises, tu dois te mêler de choses qui ne te concernent même pas pour que les gens fasse attention à toi. Non, c'est pas ça. Or, tu es un judoka, tu es connu. Comme je disais, ceux qui vraiment osent vrai judoka, comme moi, donc tous les judokas qui résident ici en France déjà, parce que là je parle, on est en France. Judoka nous sommes en France, il faut bailler bayo. O baleka liboso na biso ba maître baleka dans biso. Na nlem to bandi pe judo te na l'air pe to zala niki ba mettre nous ba yaya wana baza na poto mais tant o komi na monde wana ato mona ina onte oyoka ta kombo na ye o maître Kingande oyoka. J'avais dit je veux pas citer les noms mais oyoka o maître Kingande azalaka o maître Kingande azalaka. Donc pour dire que ce qu'on a vrai kombo na yo na milieu ya ba sportif. Donc ça ne sert à rien de polémiquer, de faire des bêtises, de faire des vidéos. Pour les autres, comme un système de vidéo, ouais,
au piéger moninga to sali vidéo to luki kalika moko ya moninga bimi ya yo ki filmer pour obwaka yango na internet pour moninga wana pour yo batayoka. Non, ça c'est pas bien. Soroza vraiment un vrai sportif, un vrai. C'est pourquoi moi dans mes commentaires quand je réponds, je dis vrai. Soroza no faux judoka, faux sportif. Alors, le vrai, quand je dis le vrai, il faut dire vrai. Vrai nabino, et que yebana, na comportement nabino. Vrai, qui vrai sportif nabino, et que yebana na comportement. Et que yebana te, na soko ki osali biloko moko boy to beti mutu to sali ki yanki. Wana ki vrai te, wana comme faux judoka kutu. Comme il faut, un faux sportif. On a la bêta qui ngandi, ngana bima na zoba médaille au temps, ngai champion. Oui, c'est bien bon. Et ça parcours ya vie na yo. Et ça parcours ya vie na yo. Au la compétition, au zoba médaille, au zoba coupe, au gagne par équipe, au gagne par individuel. C'est bien. Félicitations, maître. Félicitations. Mais ba médaille yo gagné wana na ba coupe yo zwango ba oyebela ngondeni na comportement na yo parce que na code moral ya judo qui vous send des athées mais lelo yo ato ya ko kutaka ba obaleki okomo wangana ngana ebiete ngana ebi partout makamonka partout. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ces comportements? Quand toi, tu n'es pas le début, tu n'es pas le premier judoka. Non, quand tu es arrivé, il y avait d'autres judokas. Tu dois les respecter. Et vous, les grands, respectez aussi les petits. Parce qu'on est tous grands. Toza mikolo. Mutazana moi sinena bana yoringo benge petit. Oh, bana petit nanga. Oh petit oyaka. Si on a mis sur Batounaye, on a mis sur moi si on est en yo benga bon, au respecte. Ceux qui passent à Mélagi n'a moins loco. Mais il va te répondre et après, plains-toi pas. Bref, donc, ce petit message c'était pour vous, pour nous les sportifs. Peut-être, oh non. C'était pour nous les sportifs. Donc, moi, nalobi lobela bino yango. Parce que, ba chroniqueur belé bazo mona yango. Mais là, msuba obanga na bango. So ba lobi ba lobelela yango na internet, ba me côté ya bino, a lobi beaucoup mo luka bango na kuzu. Ba te belé bazo mona. Ba comportement na biso ba sportif. Mais bazo kokoloba yango te parce que ayebite batamakasi. Ça vous plaît que babenga rabiso kaka batamakasi. Babengo mutamakasi. Dans le bon sens, mais c'est pas comme bengo mutamakasi parce que au commence à la vidéo comme les ngai yo o mona yo na osala boni boeko toi na poto. Bon mon toi na kin. Toi na kisha sate. Et si ko ba kuluna baza bino bomo ma ki kuluna awa boni boy ki ninango ki maître to ki makofi. Vous me faites la honte. Là je vous parle en tant que votre maman. Moko na kati na bino mais le kola ba maman baza mingi te awa ya ba sportif. Yango na zui po Maître Zena, aza mwana nanga, comme j'avais dit au début, aza mwana nanga na judo. Donc, naza maman na ye na judo. Ndenge tolobaka maître na ye, naza maître ya maître Zena. Donc, naza lokwa maman na bino awa. Boyoka nga tana ndenge ki maman na bino. Boyoka sanga soni. Nalobaki na koya na Jikof. Nalobaki na kokende na nini. Aïe, maman nanga. Nakoya na ba club, nakoya na nini,
na ITT na koya na Jikof na ko kende kuna na Lyon kuna na club na ko yaka na ba club nyonso. Il faut qu'on se parle un peu. Mais je me suis dit non. Je peux parler aussi comme ça. Parce que faire de va-et-vient, je travaille aussi, j'ai pas trop de temps. Non, mais là, quand je parle, déjà là, je vois beaucoup de sportifs. Hein. Je vois, vous êtes là en ligne. Je vous vois. Donc, c'est-à-dire, vous me comprenez. Vous m'écoutez. Vous me faites la honte. S'il vous plaît, changez. Changez. Bolingo, ils ont un code moral. Amour. S'il vous plaît. S'il vous plaît, tozongsa bolingo wana. Je vous love. Ba mettre tout elinga bino mingi. Boti kotianga na katikati parce que vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille et je ne sais pas comment me départager. Je n'ai pas des judokas que pour moi et les autres qui ne sont pas de moi. Non, vous êtes tous le mien. Et tous les sportifs, je vous aime. Et bientôt, je vais reprendre mon émission chez Maestro. J'avais arrêté parce que j'ai trop de choses en tête. Mais je pense que je vais reprendre mon émission chez Maestro. Commencer à vous recevoir. Vous connaissez tous l'émission chez Maestro. Une émission qui ne reçoit que des sportifs. Qui ne parle que de sport. Voilà. Je disais une émission qui ne reçoit que des sportifs, qui ne parle que du sport. Mais peut-être on va essayer de parler aussi d'autres choses. Mais je vais reprendre toujours en parlant que du sport. Tous les sportifs. Et à partir de là, on va essayer aussi de découvrir qu'est-ce que vous avez dans vos cœurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est douloureux. C'est malheureux, mes frères. C'est malheureux. Totika, buzo bawana tosala. Toza bomoko. Toza famille. Bolingwana ezala. Tolanda te ki olika muka muke ya pamba boye non. Tolanda rango te. Toi ba maître, ba vrai maître. Bonjour maman Arlette Zoua, balobi comédienne vraie. Hein? Comédienne ya solo, na kati ya association na biso ba maman, biso na biso ba artiste et comédienne. Mais malheureusement là, je ne parle pas en tant que comédienne, je parle en tant que sportive. Donc là, je suis Nicole, Maestro et non Maya. Des gros bisous à toi, maman Arlette Zoua. Voilà, Wabino, Maestro, full option. Dès naloba toujours état-major. Nalobi nazo zongela. Émission nanga chez Maestro. Émission Oyo na yambara kaka ba sportif. Na kataki yango mwa muke par rapport à beaucoup de choses. Mais bientôt là, je vais reprendre cette émission et on va essayer un peu de parler de nous les sportifs. Et d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans nos têtes. Tokola, ba maître, tokola, ba papa, ba maman, tozana bana, tokomo bangana. Na judo ezalaka te makambo oyo. Ba guerre ezalaki ka soki compétition eza. So boyebi ke bandala okutana gedao, ngiringira okutana kasavubwe, salongo bakokutana kuna na matete. Nini? Na moment wana guerre eza. Na moment wana ko boyokana te. Mais soki compétition sili bolingo ezongi. Tokepe komela. Noki pena ki bahumbu babundi na geda na minute wana tozana nulem sus na martyr. Muta pousa na koto te bozo yokana te binemi. Mais tangu kombe sili
au monde peut ba judoka ba umu batikali na matonge ba ke ko melana ba ninga ba le bokabwani ba judoka bandal kuna bo bundaki kuna na salongo kombe sili bokutani bokabwani boke bo meli bolingo wana ezokende wapi tokomo banga na tina nzela bozo ebate parce que film on a mona ki na Lyon que ninga telemi bo mususa ya beti likofi non quel esprit tokomo banga na biloko na to bana banga onka babakio ba artiste ba bomana ba tela ba poison mais lelo yo ba sportif tokomo banga na tozala ba combat na biso ba guerre na biso tango compétition za mais tango compétition sili soyons de frères bolingo zala to fandi to lé mais pourquoi passer sur internet, pourquoi insulter oponga mabanga na nga makofi na ngeza mabanga oponga maboko na nga soki na simbi penda ya ken ezala ate nga technique na ngeza ya kanvru na démarrera direct makamutoko ken te. Nous sommes des sportifs tous à bomoko totika internet oyoko totiko finga na internet mutaleki na internet asa les promotions na ye a lobi makamne ya bien là c'est bon mais tant tozo finga na tozo dimier na bato balingaka yo misusu ba osepe na ngote ba komo yina yo ba ye plaza ande musenzi boye tu vois donc restons à nos places. Vraiment, c'était ça, c'est ce que je voulais partager un peu avec vous. Et là, j'aurais dit encore, bientôt je reprends mon émission, l'émission que je faisais. Nako reprendre en gros toujours dans avis du public avec Didier Masuki Mobalamande Fapembe et ailleurs. Je vais reprendre mon émission chez Maestro. Na oyamba bino nyonso. Nazo mona bino maître Yama. Atoza musika kuna na oyamba yo. Ata na téléphone to koma osala mais une émission classe. Une émission polémique et kozala. Pour mais une émission sans polémique. Une émission que le sportif parle de lui, de son parcours, de ses projets. Dans cette émission, c'est là qu'on va juger le sportif. On va juger sa tête. Si c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit, s'il est digne d'être appelé maître ou pas. Donc, comme on dit dans le théâtre, on ne trompe pas l'art. Ou tu sais ce que tu fais, ou tu ne sais pas ce que tu fais. C'est comme dans le sport. Tu es un sportif, ou tu sais ce que tu fais. Donc, c'est-à-dire tu connais le code moral, ou tu le fais, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu fais. Au coma ceinture noire, au coma champion, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu fais. Niveau na yo, place na yo, tu ne le sais pas. Et le konan des osalanga passi. Vraiment, mes frères, bientôt, chez Maestro revient. Et on va parler. On va rigoler sur le plateau, hein. Ne vous en faites pas. On va rigoler, on va parler de notre, de ta vie, hein. De toi, mon invité. On va parler de ta vie, on va parler de ton parcours sportif, on va parler de ce que tu aimes faire, de tes projets, de tout quoi. Et il y aura une partie qui est un peu secrète, que vous allez découvrir dans l'émission. Vraiment, c'est lui qui n'est pas digne, c'est lui qui ne réfléchit pas. Je ne pense pas qu'il aimerait passer dans mon émission. Je ne pense pas.
Ouais, mais c'est une émission pour tout le monde, hein, pour tous les sportifs, que des sportifs. Voilà, celui qui se sent sportif va passer, même si tu as fait des compétitions, même si tu n'as jamais fait des compétitions. Mais en tant que sportif, tu passeras. Même les encadreurs de sport, ce n'est pas que il faut que tu sois un compétiteur pour passer dans mon émission, non. Même si tu es un encadreur, tu aimes le sport, donc les amoureux du sport. Donc, je vais vous recevoir aussi. Donc, ça sera ça. Je vous aime et je vous dis des gros bisous, bonne soirée. Je vous love, comme j'ai toujours dit. Maestro, full option veut dire état-major. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na lana contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minonote. Maman global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, il nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose à l'idée de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, édit une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi. Pour récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là-bas, poussa, la Global Express, avant d'idéologie en Guana. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la reçu la dévolution basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous les autres de la police, tous les fret par conteneur, les fret maritimes, les fret aériennes ou tout dans l'avion. Le team d'appui petit colis, la express, ou cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, on a un service funéraire. Au cas où on a un problème à décès, pour hésiter, on a mis au fouti à la poto, pour saluer Marano sur la kin, la dengue et à biso la poto, pour l'équipe agence, au jus DVD nayo, au moins une prestation et les cas qui n'a kin, selon vous nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tchélélo, au julélo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.